bino batuzuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchala chaîne ya libération océan du Congo epai oyo to panzaka to sasaka epai oyo tozalaka bongo ba kongomani epai oyo tobelaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oto analysaka ensemble epai oto sensibilisaka to mobilisaka to conscientisaka epai oto salaka éveil patriotique epai oto chakali tono na nzete poete to benga yango malamu epai oto kolongola peuple congolais na molema epai oto salaka musala ya Jean-Baptiste epai oto akabongo basinzili pelo kobetaka mbele koloba ete tango ezali mabe to teleme biso banso poete to bundila ekolo abiso epai oto telema ferme fidèle kola baku qui pour la cause de la République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya koko la biso les laboureurs maloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse ezui et comme la bongo équipé pour la thé na États-Unis d'Amérique et comme la bongo manananga na kunya de les États-Unis d'Amérique et qui m'embarque en Angleterre et l'amboka ya ngamo konzi et comme la bongo les grands professeurs Achille Mavé Namolonga na Mireille Mavé pe Libota Mobimba ezui et comme la bongo vraiment maman Jolina Suisse et comme la bongo maman Samuel maman Dolo et comme la bongo maman missionnaire na plus 30 ezui et comme la bongo ba maman missionnaire na plus 30 na mboka ya Anita Babel il faut que moto et comme la bongo mwana mère de Brenona Autriche et qui t'a bongo président en France et pas papa Michael et maman Célestine et papa Michael moto et maman Séan de la presse congolaise et qui m'ambango penza Namboka ya papa Alfred na maman Clarisse peli pasa langa inoya c'est ante live au Canada et qui m'ambangu na akene na Allemagne pas ya la chabiana pas la chabiana maman sociale maman ya bala bitike qui la met Dieu de talo take tumban kane konto bo qui la lokonde fa pekato ezui et comme la bongo maman Jawa assalamu alaikum ba musulman ngai pe prompt rétablissement la maman ja pe ba maman ya moto mojali moto mozima mite maman Emilie Nzemba 12 pepe lambeto numéro de kodekate maman Madeleine tozala posa la bio ba maman missionnaire bobenga biso bino banso penza bobenga biso pambate tozali bongo na posa la bino likambo ya téléphone et ko sala participer opération la biso vraiment boleka na kobenga kabu ya l'homme puissant bobenga bipai la bipai poite to kutala tozali bongo na makambo maike esengi to sala poite ngonga etikali muke tozali ko pusana moke vers ma pona mi tozali ko pusana moke vers bato mabe oyo bakani biso poite basala biso mabe tozali ko pusana vers esengi ba congolais batelema ba prendre possession pour la défendre patrimoine na bango poite ali likambo ya mabele vraiment pona mabele ndenge kaka toyembaka mabele ya bakoko na biso atabaye toko bangelo kote mabele ya bakoko na biso atabaye toko bangelo kote popo toko bangelo kote kasi poto bangate esenye to sana makoki bambate ko bangezo ya pona nini tango zaine lokote ndeko akoya kobundisa yo akoya na litotolo akoya na mopanga yo kokima kasi soki opoza ne loko oko résister résistance nde yango tozolo bela mokolo malilo résistance esengeli to résister contre baloki nyonso yekolo Congo to telemele bato nyonso ya mabe pe to repousser bango lelo tokosimba manso yema koleka la République démocratique du Congo tokokende likambo ya Pasteur Marcelo pourquoi ce qui est le côté exalité pourquoi ce qui est révélation exalité nzamba sa boaki bino bolukata commercial olenge muso parce que église est comme business yango ba américain ba lobaka ke église ezali business et pasteur ake ko faut futa ba taxe pour ba yebi ko kolukaka to bianza OK contraire par rapport à la parole de Dieu nzamba lobi bozo yango gratuit bo pesa yango gratuit mais lelo to ko mona ta ba pasteur ba saper ba pasteur ba aventurier bo mamboka ba professeur lokuta ko pesa Félix ndenge bozaki na Kabila vous détruisez la République démocratique du Congo alors évangile et comme kopesa bato kanda lelo bozongi si bato ebele bako ba pagano please pona lokuta na bino bomi tongi banda ko minene po la bino moko cotisation utia pa bandimi landa ko la butia ba kombo la bino pe ba komba bana na bino ezala kate na livre ke bandimi nyoso baza na possession biloko la sombelo mutuko komo boya ko memaye
otangeli beta dame to simba pasteur Marcelo pour le kuta na ye pe to ko lobela ba de ko nyoso bazo mona net ke ya lobi eza bien to ko talisa ke ezali malamu ata mokete to no ba mort to sakala kala ba kite to ko lobela likambo oyo ya fali pupa na procès na ndenge nini ezali kokendele pe to tia ngo mongolo to pamba te e moneni na miso penza eteke makambo mosusu pe bande ko biso ba ko sala ezali na malamu te to ko simba likambo oyo etali mapona to ko simba 4 mandat ya Kagame. Pourquoi tu as le Kagame pour aller à l'anniversaire d'État de la République démocratique du Congo? Tant qu'ils ont réclamé 4e mandat, cela veut dire qu'ils ont coupé ça à démorceler la République démocratique du Congo pour mission dans la CNT. Mais ils appellent la bande comme ça, Kagame, c'est la raté la Bakambo Kagame Salak. Le lien moko bande comme ça, pays Mindele, c'est la raté, Makambo Mindele, Salabiso, la base de check ma vidéo, Bango Moko la Katia Parlement, dénoncer pour Basala Bakomani, puis on a qui n'est pas tout ça, comme il faut ça, le quoi, Motorati, comme Motoana, bon, ni moi, Yanzam, côté Katina, et pour dénoncer ma bé, Nyonso, Oyo, Ezalaki, Abasala Bongo, la Katia République démocratique du Congo. Alors, histoire vraie à République démocratique du Congo, Toko Banda Kolobela Kayango, pourquoi c'est les Congolais à Téléma? Pourquoi est-ce que les Congolais à Bunda? Parce que les Congolais route les bango à Nyokwama. Ceux qui le lobby Lumumba basa victime, ya kokufa. Ngelo na bango ezalate bembe mona na te bakosa biso na mino bakosa biso. Ceux qui le lobby Polo la bokito basa victime. Ceux qui le lobby 57 patriarches. Bakufa o histoire na bango sengé tout temps akabango. Ezali bakufela Congo. Bakufela eloko mosusu te bakufela des républiques démocratiques du Congo ezali bongo ekolo na bango. Mais lelo oyo biso ba oyo to alinda kisala bango to bato to yena sima to kolanda makolo na bango to zali ko banga liwa to kokoka kokufa te to kolobebele bango na tango na bango ezali koloba buke action. Donc esprit bango bazaki na ngo ba ancêtre la biso sengeli esprit la tout congolais abela kayango et sengeli congolais moko na moko na etini na ye na sous etini na ye abela kamilimo ya ba ancêtre na ye pour ba pesa ye makasi atele mapa bunde tumba ya Congo pamba te soki to bundeli Congo te bande ko ngai to kotika la baumba libela ebele pe bakoboto la biso mabele na banzi ete bato banso boyebi ete ba melika mabele wana ezaka ya bango te eza ya ba peau rouge. Donc histoire est au continent lelo ba indien bakoma mitelengano bakala mboka te tala ebele mboka la bango baboto la bango ba peau rouge lo bala mboka te ba melika basala effort ya boto la bango mabele tala bango la bakoma bakonti lelo ba peau rouge bala mboka te. Alors biso pe Congo toke ba histoire de se répéter ba boto la biso mabele lelo ba mboka ebele bele kabwana ba mboka lokwa ba Tchécoslavie yaki mboka moko ekoma Tchèque ekoma ba o batikala. Donc to boyi ba histoire wana ba ko tela biso ba sécession à Katanga ba sa la biso boye ba Congo central etikala o Kinshasa pombo ke ali monene biso ba congolais to ko simer responsabilité la biso te esengeli ba boto la biso mabele to ko linga yango te pamba te mabele ezali ya biso. Alors pour mabele wana etikala ya yo olobaka ke mabele ezali ya yo oganga ke mboka ezali ya yo nini yo ozali kosela kongola yo bisika nyonso yo ozali mitala na maboko na yo eloko yo simba na maboko ezo servir nation na yo to ezo détruire nation pamba te balobi kaka na monoko na yo pe na maboko no ko détruire mboka na yo siko makambo yo salaka yo moko atake congolais bisika nyonso ozali est-ce que oyedaka mboka na yo otekaka yango to bomaka mboka na yo pourtant mosusu yo kalisi ndo zo sala bolamu mais yo ça parmi bato pe ba bomaka mboka kolega ko Félix pour Félix est président de la République ateka iba pouvoir mais yo ozo soutenir Félix o bomaka mboka plus que Félix parce que balobi omoni ndo kibelela bisika o mabe ezali ko soutenir ya bote tango zo soutenir mabe pour soutenir mon dernière énergie comme ça on bola mon décolango so bon mamboka ko le kata Félix pour Félix yeta ngakenda ki amona yeke normal mais yo nde muto moni ke Félix asala mabe mais yo pour ça les pembe la Félix malgré mabe à Félix oye poli ya kapanga Félix apesa bombo oza ko détruire Félix ye moko pozo détruire nation donc punition no yo ko le kama kasi ko le ka Félix est-ce que bino tout peut oboza pembe la Félix boya lokwa ba deli la te boya penza po sunga Congo ta ekoki mutu la mutami tala po elubela ekoya Congo ekotikala ka boyete
nayebi saka bino Folfano alobaka spirituellement que Afrique est la forme à revolver dont les gâchettes se trouvent aux aïeux de Mobutu alobaka ngo zaka molimo gâchette to le kobetaka attendez ba boma Mobutu pour abeta gâchette pour bayebaki de quoi Mobutu était capable les gens qui africains balobi nous sommes des pays de tiers monde mais Mobutu avait refusé que le baki a pays tiers monde Mobutu le baki mboka neza envoie développement aboya qui devant mindela beta mesa lobi ngana pays tiers monde mais là on a africains nous sommes des tiers monde tout ça on mis divisé Mobutu n'avait pas accepté ça tous ceux qui ne voient le développement mindela ba okanga biso bako benga biso pays tiers monde bango ba mona biso loka ba minoritaire ba sakala la biso so te bango ba le lokote bamba na ngote mai te courant te nini te soki Mobutu akufaka parce que atelemela ba mindele soki ko telemeli ba mindele comme témoin général là-bas aujourd'hui Félix a un kaka Félix a un problème mindele ba olingele CPI ba américain ba comme olingele va détruire parce que ba monique bemba kene na récit Félix a zomona ke koto ezo mela er mo pe na olinga na sala tele ko ya malamu mais lokola koto ki pe na ndinga moyibe zo simba te ba accord mais azolinga ba lukela bango mais ba o dembike kaka mais néanmoins ça le problème c'est que là ba américain ya ngo ba américain ba comme ko tracer ba trace na bango mususu pour Félix en 2023 à Zalate bien beau ce que Félix a longo biso ça biso bien mais qui doit remplacer Félix question pour ça non nani a remplacé Félix tout le bala sentiment te to mi tala pa mala nani a remplacé Félix Félix nous a trahi il est mauvais ce balongo le lelo nani a remplacé atike bien réponse ko to yo sala mission il n'est pas bon akambi mboka la biso mala monte à côté qui na lolenga mabe soka zelaki à côté na lolenga bien engeza bien motema mabe précipitation abokole mako c'est quoi ce qui Félix est azaté nani a remplacé Félix wa bufinga mes réponses sont difficiles non taba commentaire lelo lo yeba pe bato balinga ko lelo lo yeba tout partager mais surtout liker tout tchaba commentaire tout tchaba suggestion j'aime tout monde ça va tout s'abonner encore une fois massivement nombre tout ça surtout tala bémission tout consommer en vous akito parce que biso to raba roboter les abato ba s'abonner qui moi comment on peut besoin continuer de s'abonner mais et tout va des amakasi et belé bolembi tant bolembi botikeli banane ba place la bino c'est ça le mal pour les biso to lemba te bino kuti belé bozana o libana mboka et belé bozali bana mboka bolia social ata ya mabena ngo ya $500 moyebi que chaque fin de mois on a $500 oyebi que ba futa bana mais ah ba futa bana kala soit médico kutu ezalate mais biso to bunda c'est quoi yo muto za moi bien ola la bien wala facilité ba def so futa amale malemba olembani kolemba lokuta po bolingi kop kolemba lokuta po boko mona ete mboka mindele za ya bino kolemba lokuta au moins je suis fatigué rien ne va te yo loko yo sali po va yo boko conseil loko te mosaka la fatigue fatigue de ma bête t'es mo tangé belé et fatigué corps na yo au côté monde comme la souka té soko za la trois chemins souka té parce que tout bala on a nos vaincre té toi la besoin de libération toi la besoin de renverser banguna on a kagama kufité na to bomba rwanda té na to bengani bangote na to longoli EACT na to bengani batumyo soté na to zu possession mboka la bisoté poto sa élection malam to se développer tel que to lingi c'est quoi to olembande tango olemba c'est quoi mutu mabe c'est quoi mutu mabe non tout comme na soukate tout ça ga des bandeli bitumbeza makasi parce que tous les 5 continents sont à la mise là-bas ah ba obundisa biso peuple congolais tout simbana le kambo ya pasteur Marcel bravo pasteur Marcel Dieu t'a révélé ce qui est le Congo et baby ils ont comme les sika ouais c'est pour la papa et mané médier parce que papa mba côté ba to esprit à ça et mener à côté de esprit pour bouder arrogance. Ah, pasteur Nanga. Allo, putain. Oui, mais c'est bateau pe ba yoka nzambe pe ba comprendre la thématique en mboka. Bino bobo za la bandimité dans l'église bino hein.
Bokanga bango spirituellement, bosakana na peuple to ndeni. Yo ndemo lataka wana. Ça veut dire molimo papa papa la kati na yo. Parce que toi tu t'habilles bien. T'as ba costume lataka, t'as ba chaussures lataka, ça coûte combien? Oko somba biloko la poto. Ça veut dire l'esprit aussi mauvais de papa t'anime toi aussi pasteur Marcelo. Pour poser pasteur à look parmi ba pasteur oh ba ya Congo ba lataka bino poser la carte. Bino de bato boyo ko c'est évangile qu'il faut avoir des habits. Hein? Or, les faits les Jésus portait, ça dit bien dit. Le bon œuvre que Jésus portait en lui. Oh, mutusoka simbi abiki bilamba la bilo mutusoka yako simba robik. Hein? Des langues de Jésus qui coûtaient. Ce sont les bons œuvres. Oh, bilo bozang ça repose sa bandimi. La bilo vous transmet la mort dans toute la nation congolaise. Biso to osala musala. Bilo boya obe bisa musala biso to osala. Bon cliquer ba tout débat inutile pour désorienter peuple. Le peuple mon na makambo ezo ya liboso na yeke famunda. Ba pesa bilo ba mbongo ya désorientation bon ma peuple wana. Yo moko tala ndengo lataka. Banda na caleçon na yo single na yo. Hein? Na chemise au tchaka la carte veste complet, sapato, chaussettes. Écoute à combien? Montre yo lataka. Salon oyo kota ka pour salon souk yo lande otika ngwa. Écoute à combien? Lunettes yo tchela mi ça coûte combien? Yo lo baba tuli kamarola. Que c'est l'esprit de papa Wembo et détruit bas. C'est comme maintenant on ça ba la saleté. Bah tu vas à la saleté. Vas à la malpropre. Non, le bas les camions le ngolo balandeng a bien été évangile. Tout ça qu'on appelle la morte. Bah papa et baba grand artiste. Bah papa et baba bato ba sali. Conseiller bato na lolenge boko. Mais kolinga te ke yo za la classe supérieure les bossa bato. Hein? Que mutako là ta bien pe ko le kawa za la te. Comment bien ko kitaka peuple kitaka? Mutazo là ta selon goût et selon moyen. Bino ba pasteur bato bo bébé si bato pe bébélé. Pose yo so griffelé biso la mbolati. Ngana mona nzambe. Nzamba bande ko lata ba fele. Nzamba bande ko lata bien zedi. Le bon œuvre de la main nzamba bande otamba yango. Jésus portait des fele. Le bien zedi. Pas combien on a Bible. Bible on a ça bato Bible était poigné ko. Les bons œuvres. Yango moni mwasi wana abane ko tanga makila akoma ki suyeta na monika Jésus akangi la bilamba. Bizaleli wala kitoko automatiquement guérir. Bino bola ta ba ensemble ba $5,000. 5,000 €. Et puis bon détruit bana batola pa ba lukela bino yango. Na peso bisa kwa kitoko. Akia lukelo veste ya 5,000 €. Ye mona ndako na ye ata 2,000 € azoko ko salisa te maman na kishasa sundola. Bo détruit nation. Bon prophétiser pour la mboka siko kadon matelemi les Rwandais. Ba lancer biso défi. Ba lobby ba koti kate Congo. Bino basali ya Nzambe. Oya Congo, nini Nzamba la tibilo pour la Congo. Ala tibilo ka bino ba basi ba kufa papa yem. Bo créer distraction. Et puis tu as la côte avec comment la fait muta ocha okaza et souhaiter Marseille. Muta ocha okaza te. Bo détruire nation. Atwa ocha bilo ka souhaiter. Et mener ça modèle naie. Tout musicien avec la modèle naie. Moutounio c'est avec la lolenge naie. Ata bino ba pasteur. Bino nyo se boza identique. Bon le bakamo lolenge bo boye. Mais mutuna mutaza la forme ne osoka lobi terminaison na ba yoki mutu. Mutu na mutu alukaka a créer eloko naie pour eza loko la identité naie. Identité à qui kester remené à Yangwana. Qui boude? Binomo ba bouder à bosota beauté à l'évangile. Et c'est binomo lingala ba pasteur à Seba la babaton. Yo Marcelo, yo ba pasteur à Seba la binomo ngaba mo na bilo kwa banzambete. Ka bande ko le ba pasteur ba hôtel lo banzambe. Bo comme ça bango bado ba bimi lelo. Et c'est la carte lo banzambe moi na bimi lelo azala. Nzamba bina mutu ayaki la 11h59. Bah, fouta mandé mort. Dans mon toit, il a 5h44. Et pas naïe, la richesse, la pauvreté, la moulaïté, la moquette, essentielle, moutan zibelanga. Ata bébé, ce kalobi, maloba, on va pratiquer. Dieu va le bénir.
mais pas nabino bokoma na ba réunion nabino bozo sala soki eza bokende po bokosa Félix bokosa nation bokobenga nabino les grands bobi comment les grands hommes de Dieu na yeba te grand homme ala comment par rapport à nini parce que Jésus moko kutalinga kozala grand te donc bo désorienter mokolo liloba bo commissaire le la commerce bilo bokoma ba grand siko ba petit eza ba pasteur ameke po ba poussa la pembe na bino bo pesa bango ba miette ba pasteur ameke ne bato batikala na Nzambe bino to ameneno bokena na ba kiss na ba signe kabbalistique yango la siko bosuka ka bokoma kota na ba prophétie à lokuta Nzambe soka linga pesa bilo prophétie a pesa prophétie à nation parce que peuple a fatigué. Lelo batu mingi bakyo koluka bakisi, lelo batu mingi bakomi kolia banien, lelo batu ebele bakomi kosala makama mabe, likolo balembi souffrance ya mboka la biso, pays riche etondi nkita. Bino ba pasteur bo désorienté bango. Ba lukate, ba bundela mboka te. C'est le temps où bino faut bote évangile ko pasteur na ngala mususu. Alobi Congo il faut to bundela yango. Parce que les Israël va bundaka conquête d'Israël. Il faut conquête la République démocratique du Congo. Il faut que pasteur tout bon enseigner dans l'église. Ba tout ça la éveil patriotique. Il faut que Congolais ba telema. Bokanga bango. Kokosa na suka bokosa kabila. Bosangana ke belé la 20 mbula o ya mabanga. Bosalaka nzamba ko punir bino. Tika bakufi na bango kala. Ba pola na bango. Ba famille na bango tamso batika la ba passe. Banda ko sunga bango ba orchestre bango le beba ozo ki le ko éventer ils sont na bino pe boko baka lokwa ba fali pour ba faire deux faut créer lo comme ka po ba chaoka créer liloba ya solo nzamba ni boni sama na kati la yo pesa bisakwa kagama kufa si vraiment bozaka na nzambe kagama ko kufa te dépasse nyoko la biso bato bazonyo ko ba congolais bazo ko puiser ba combien de congolais ba kufi surtout massacre à Goma oyo et puis c'est bato liboma nzamba alobeli bino nini nzamba zoloba nini pour la Est République démocratique du Congo nzamba comme aveugle pour la boka na ye nzamba yebi que bénédiction la bino so dépendre na Congo comment cause l'aveugle. Comment on dit ma Congo souffrir boye? Comment on dit ma Congolais va comme esclave na propre nation na bango? Bana Israël comme si Joseph fa kelek l'Égypte. Yango comme c'est bango ma Congolais ba kina mboka nani po ba ko ba umbu bazo maltraiter ba Congolais awa. Histoire ya Israël to ba Joseph fa kelek l'Égypte kelek ko kimakula. Po ba teka kele bande ko na. Yango Israël kelek ba umbu. Soko Congo asana ba umbu na Congo. Ah ya. Nzamba za wapi bozo désorienter nzambe oke nzamba salaka bo s'abonner massivement na chaîne de libération to détruire bango to la ba faute baza ba depte diable to bala ko ba nzamba ba dobimisa bango ba yakane po ba captiver ba femme faible cette fois-ci ba obimali banda ba pasteur ba liaka ka banga ba osela ba bumu na bango yo moko a grand sapeur on ngo ko sa ba à l'église salité non to zo ko sombela nzambe quand même photo ya propre. Moutou sera assommé la manière à $100, assommé la manière à $200, à Tchépéry qui est à 400. Ce n'est pas un mauvais, ce n'est pas un péché. À ça, comme il se faut mouta s'embellir. À Tché, moi parfait, moi parfait. Il faut son bâtard, là, ça va bien. À ça, présenter pas image. À ça, t'es capé couleur, il y a un zambé. Il y a un pasteur à t'es casa ma dofolo. Pasteur à t'es casa boye. Bilobo bimagan badanger la badjip à minen. T'as pas la côté qu'à badjip, nous à la minen aux arana. Pour ton dimo que, et ce sera papa aimé la catina. Moli ma papa aimé côté sous la catina. Wala ba jipa minene otambola na takiti bachela kao boya yango bandalelo la kisa batukelo banzambe za oyo bino bo mona te uta boya kosa peuple de Dieu boya détruire nation batu moya basambela bien zate batu bakoma na ba lakine bakoma na ba problème division la kati la bino makama bela kati la bino. Nzamba retirer esprit na kati la bino bolo babilobela et puis nzambe wana na suka filme au bimisa bino libanda ndenga osala ba politicien ako exterminer race oyo tout oyo ko bebisa Congo lelo bino be bo faire partir muku na yake a retour à l'évangile retour à la parole yemoko kobiste akoma sexita lelo ba oyo la renaissance mutanzambe wala bino bokanga bato Nzamba oya pas délivrer bango. Lelo ba osamba pour la renaissance. Mukuna retour à la parole. Est-ce qu'il faut samba? Renaissance nzambe. Renaissance pour les arayakis.
Renaissance kula ba joueur ba kenda ba sukola bango ba kanga banzoto la bango. Yo siko mutu anzabe bozo la Renaissance né. Hein? Ba procès. Nini yo gagnera la Renaissance? Et l'on connaît les organisations Renaissance, les hommes qui soit des gens aux députés. Vous vous blaguez avec nous. L'évangile de vos hôtels est coquité. Buena cop. Buena cop. Mettez-moi mon kanga bloqué ma milimo batouana. Alléluia. Amen. Bon mettez ma boca. Et dit 3 fois amen, dit 4 fois amen. Sautez bima boko si la kalate. Kalate l'église ole bokanga ma biso to lingi sur l'évangile à la té. To boye ngona ba professeur lokuta to lingi le tout prophète en mboka au Congo a prophétisé pour la malheureuse sur la mala Congo. A prophétisé ni nzamba zo yebisa ye. République des Okoufa, République des Okoufa, nous avons des grands hommes de Dieu, nous avons des grands pasteurs. Toi, on a pas minene amboka oyo. Oh, soka yebo boli batu ba oguma mais surtout balata gela nzoto. Na ba mama batu ba comme na ba problème balata la bilamba. Ba kanga kai ba serve. Ah, bino pe ata yeso on to la taye bongote. Ta yeso la taye bongote. Yeso le bina boy idolâtrie. C'est l'idolâtre. Comparé dans la moto, vous souhaitez bien de place en Zambé. Zambé, quand tu te relates, bon côté. Vraiment, tant ils ont couché, bah, peut-être 15 minutes. Mais tu as dit, tout ça, ça, tout panza, bah, pour total, ça, bah, ok. Congo, il faut pas na Congo, bah, yeba. Biso, bon, tout ça, bah, Zambé. Tout le monde est là, la biso. On n'a plus besoin de personnes au Tcham Sabo. Bah, au Tcham Sabo, ma boko, ma bé. Zamba on yoko ma on la paix. Mais mboka nanga, qu'est-ce qui ne va pas? Comment Congo ça n'a pas sakoli? Congo ça n'a pas vrai pasteur, mais Congo tu le laisses où melaka la bombe. Les aba pasteur. Oba bomi mboka o. Oazo sambela pour la Kabila. Oazo sambela pour la Félix. Oazo sambela pour la Fayoul. Oazo sambela pour la Muzito. Mais bango ne se sont côté la mitema na bango ba na projet mo côté. Mais bilos ko ndeli nzambe boko za la camp divisé. Si c'est vrai que vous avez un exemple, pour que sur la ciment, vous avez entouré le pasteur. Dans ces pélates, la musique, il faut pas dire que vous avez un ancêtre. Donc, c'est raison. Tu recours à un ancêtre, la maison. Force ancestrale. Et sur le Congo, tu bungisa, ancêtre, la maison, comme ça, tu bondoki. Tu es bondoki, tu es. Ils ont une protection. Net, ils bisous la famille, la bisou. Baloba, la bisou, nous sommes la bague, on soit les boma. Au moins, tu as protection. Bah, ça besoin de nous côté d'anganga ku fali boma. Tout mon nom. Bandi ole so bazara pressé ba bossa le mobeko. Tout mon nom to kunda balé ki la biso. Pour le gambon. Donc ezali eloko oyo ke ba bandi ko protéger, kuti be bandi ko protéger biso pour te désorienter. Les longtemps on te libéraliser, liloba faux compris, mal compris Jésus. To koti la kati lango to boma ba mibeko la biso musu ya bien et to zolo ba retour na pouvoir ancestral pour to bout la boca et on des forces à la Jésus anti ba kuti na aboya mote to boya ko sa biso to simba Marcelo aux amis to zo ke la biso ka fali pour pas procéder à déco vraiment bien bobo mon la ka ndeke zo ke ne ki fanatisme était il y a un sérieux problème entre nous problème na so nga ko bandé océan ça océan na makamna Kabuya za kabuya na makamna. Alors yo olinga ko seya mingi, olinga to compara ko seya na kabuya. Parce que baba tout mokote. Ba uti la famille mokote. Ba temi le mokote. Et le procès comme ki yo. Hein, ndiko ko ki ma procès. Ba avocat pe ba ko mona ke makambo ya mystique. Ndiko Google pa ya réalité comme bi en face. Alors biso na bino to simba la libo la libo poto comme ça. Ndeko fallait encore une fois, tu es un grand artiste. Kapo pour akufa le kolaso. Wana musa nozo sala. Tu es fallait pour. Ngana tel sa okala bi obeti 3 albums kukao. Place to kena so mutabeti fallait te yoki fallait te à l'est. Ça veut dire ça récite. Bokata procès wana. Ezala mo kitoko te. Bato bazo tindika bino na sima baza bato mabe ko balinga ka be chèque le pour le base kabino. Fais ton travail, procès wana et katana. Tant que vous avez un peu de milieu, vous avez un peu et vous avez écouté ta vie à bateau. Et l'objet est regretté. Alors vraiment, vous avez un procès wana tikala.
Merci encore une fois l'affaire Egola, malgré pirate, bazo pirater makasi, mais il fallait qu'il dynastie les camps élections. Les camps élections avec Jean-Paul. Les camps élections. Les camps élections. L'homme bazaki n'a pas de peuple. Seigneur Bengaki. Bamisu Baboudaki. Bamisu Bakendaki te. Bamisu Bazolo Bakebiso photo salaboy. Photo salaboy. C'est quoi l'élo? Nini va opposer à la République démocratique du Congo Balingi. Nini pouvoir élingi pour le peuple congolais. Parce que tu voler ba fasté, il faut tout bouger la Kagame. Tu voler ba fasté, il faut tout être indépendant, un pays indépendant. Nous sommes sous l'occupation. Nous sommes dépendants jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dépendants de la Mindele. Au Bango Bazon nous repère sa forme la Bango. Au Bango Bazon nous repère la personne dans le lingue la Bango. Au Bango Bazon nous repère sa grand Congo dans le lingue la Bango. Biso ba Congolais to cette fois-ci to fungo le meso. To lingue le Kamba Congo et la Congo. Mais na lobby boye mutu na langai. Soki balongo li Félix lelo. On a osé président. De moi il s'est allé bolo. De on a sentiment que ça arrive sur le. De moi comme il n'a bien allé bolo. Bon ça de la biso Toyoka pour lobby to analyser. Ma bonne amie la République démocratique du Congo. Ils ont danger. Il y a au Tekamboka. Ils ont changement et nouvel élan. Il y a Congo. Troisième année pour mettre un succès. Élection de la République démocratique du Congo est en danger. Élection à la Congosso. Élection changement. Élection nouvel élan. Élection. Toujours c'est la paix, tout la messa, mais tout le mais régime, le bito, katapongo, ngezangonga. Toko c'est la paix, bandeko, bakobenga biso na nouvel élan, toko pesa bino, même on amboka Adolphe Muzitu, Azabongo, candidat président de la République. Voilà, boy, bango déjà, Aza candidat président de la République, mais néanmoins, toujours c'est la congrès, toyebi Saint-Choukourou, akoye bakopesa biso pe, ndengeni makambe koleka na poto, la tsabino yango peut-être lo babilo belate, mais néanmoins, pour retenir que, moi namboka Adolphe Muzitu, l'homme de titrisation des terres, il sera candidat président de la République. Merci encore une fois la Kabouya Long Puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Et Gloire Ngoma, Missapi électrique et prompt rétablissement la directeur à recherche stratégique d'Abisso Pape Joy. Merci encore une fois la Sango Mokonzi, Paré, Bemiso Babiso et Mamour Dangola, Namokitene, Florence et Matondomido. Popo, 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 c'est l'ère de la vérité, l'ère de la libération. Il y a République démocratique du Congo, Toko Bundala Bango avant 2024. Donc c'est voilà kaka tango ba ko la kokolo biso to bundela ba poto ko lingate Félix ba longo na yebe ba cha Rwanda te. Donc biso faut se préparer en conséquence. Ce qui Félix a longo, ça veut dire un Congolais à gérer guerre et côté. Ce qui Félix a côté voilà, ça veut dire tout ça les guerres to tindé la Bujumbura pour biso to avancer. Merci na batuno so bazali wala vraiment na pesi merci na bana oyo nzamba za ko utiliser et zo sala nga chair de poule na moni bongo vraiment Benjamin. Na habité la bégène prophète, évangéliste, pasteur, vraiment il dégage la puissance de l'Éternel. Mais bana na bogo yoka bango te bogo ba Marcelo Besco. Bana na ba défilé bango ah on nzamba za ko utiliser le quoi ba directeur oui. Donc ba te évangile tu sens que non. Nzamba zali, il faut le bakaka amen. Il faut pesa bango ka le bamo pour langa. Donc nzamba zali na yena bato azala bango. To ko la xabino bango pour c'est Congo de la libération. Merci encore une fois la Christ en vie, la servante de l'Éternel et pourquoi pas Saya Miradi et merci encore une fois na Gradi Lompinga et nouveau riche gloire que Dieu vous bénisse vraiment binonyoso famille Lompinga Guy Lompinga na South Africa vraiment petit Lompinga na Mbandaka vraiment na Lompinga Guy prompt rétablissement merveille bozo be ngate na basoki ni leki Congo au Congo. Consommons congolais, abonnez massivement pour sa chaîne pour y avoir des repères sur les quoi. Popo, popo.